bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre serviteur, Jerry Cometox, l'essentiel de la presse. Merci beaucoup de la confiance, Nabino. Merci beaucoup de l'encouragement. Voilà, et ça vraiment triste dans le moment où tous les soucis bantu. Et bauti ko apprendre biso kaka ndenge na uti ko annoncer na page na ngawana que frère na biso aîné na biso moi na bino grand frère na bino ya Coco autre mabi Coco Dioko atiki biso un artiste comédien ya mboka oyo bazali kolela ye na minute oyo toza na résidence esika oyo ya Coco azali kovanda na lupango ya famille et puis bozomona wana nous sommes à Lingwala esika oyo toyo kozela bino ba image parce que mosala na biso ezalaka topesa bino sango par rapport ya mosala ya maye oyo ezokolela na République démocratique du Congo. Voilà, toza na pasi oyo na moment oyo toperdre des comédiens Suzy Banto akufaki lobi et puis lelo lisusu ya Coco atiki biso au moment on azoloba information nyonso tozopusa na pembeni omoni vie na biso chaka Congo aza wana topusa na pembeni na ye toyoka ye ndenge akoloba ezalaki ndenge nini ye Coco atiki biso ndenge nini artiste comédien Coco Dioko akufi ndenge nini abelaki lisusu ukoma donc tozopusa na pembeni na ye po pesa bino maloba o akoloba. Merci beaucoup na bino tout bozo soutenir biso na monde entier. Merci beaucoup na maman Sele Kisoka benga kinga vraiment chérie beaucoup Feli, merci beaucoup na Sandrine Bebonga, merci beaucoup bozo compatir toujours na biso elo. Voilà, tokota na kati po tozela bino ba image ya mwana ya Coco ya liboso et puis na vela biso chaka Congo aloba par rapport ya liwa ekomeli biso. Merci beaucoup. Campus abîmé, à côté campus abîmé, à côté campus abîmé. Si vous tout le monde va comme la qui est bâtisse, aza comme la go nanda, deska aza comme la bâtisse. Nga kutinde na zai kupese bâtisse wana ya zone. Mkomtu mwana levite papa libomwezo leka moyen na pesa ekisi. Ina ndazo pesa kisi ya bokoko. Moyen mbela na kisi wana ezate. Kadi sava, okati kisi wana. Abando pesa na ya biare wana ekati. Ndesi koyo tozongeli kopesa ile kisi sikoyo na butu na yoki kaka bazotokenda Joel azotokenda yakatala yakanana yaona utana papa sokaza ndenge nini moni papa lokola zate na baine kona na bimi taona na bimi na komi kuna mbala moko katali papa ngabi Joel tobandika kolela kaka wana tozolela ngabi Joel papa azali siste papa sakini ndeko banda kolela wana banda ine 4 ans de bakena na mort. Voilà, en fait ça dit combien de jours depuis que nous te dérangé dans Sima Mikolo? Mais Mikolo azaki penza na soko taliye okomona teke azobela me pona kokonda okomona kondi me pona oyo ezaka kosala sale wana le msusu mutu le msusu kosala salite na bilamba na ndako ezaki kosaleli kaka ndenge kutu mwana azobongisa azalaki penza bien na ebite na tango oyo bolelo kaka nde bayeko na kutu ande babengi soko papa assistance ya bandeko na ye FNC ezalaki quand même lelo depuis que moi je te dis ça qui est mon et puis Baptiste comédien te ngana mona ikaka mbala moko bayaka pe basalela ke pa na ngalo kwa deux fois soki masamba soki nani nda yaka deux fois wana sombele mwa bilamba sombele nani éponge basombele badra nda yaka kutika wana mibiloko ngo nyonso jipe masamba ebeba nyonso ebeba moya kolata ngo pe sosate nyonso kutu ebwaka mana liloba la bandeko no ipsa bango nini pour que totika yo mama bandeko na biso nyonso na bao baza na mikili na bao baza wapi bayeba ke toza na matanga ekweli biso ya papa leki na biso Coco Dioko nde ezosala pasi na motema pasi toza nango sikoyo eza mpona papa Coco Dioko. Alors Chaka Congo asala nini mpona ya Coco? Chaka Congo naza komona ntango nyonso ntango azalaki kuna na campus azalaka koya ntango nyonso kotalaka ye le mso atana ndako awa azalaka koya kotala ye soki azongi ndako azalaka kaka koya kotala ye nde mikolo nde nazomona ete orke lobi azalaki awa bayebisi nga babi Chaka Congo azalaki alobi apesi biso kutumbote ngabi soki ezala ta ya koyeba tala lelo na buto papa Coco Dioko akini
Maman, eza question msu bato ba retourna biso même ba o baza libanda. Ya Coco azaki na matricule ya RTNC. Est-ce que bonde ko bénéficier na mbongo oyo RTNC en futi to assistance ande ko assister? Bona mbongo. Ngana yebi yango ata 50 francs. Mais oui ben quand même aza musali ya RTNC. Musali asala na RTNC. Bazai ko futa ye. Bana pende bakenda ko so. Tanto zo ka bona makap na bango ya ba Minerval. Et puis tanga bela ki ba assister qui est RTNC. Bah qui kotala ye quand même pour ba pesa moi le meilleur. En tout cas, na mona kité hein. Voilà. Madame Nabiso azali bongo madame ya papa Coco déjà bien que bakabwana mais okufa na yebo déjà est-ce que maman yepe to pa yakipe na maladie na ye maman tikala ko yate maman endelelo aza sima ko ngana bengi senga bya papa bana na ye botele bana mitani kwa ya aya ko de la mbali azali avandi kune pananga OK tozolanda ye ko do ya ko kwa tiki bana misato mi balé bakufa batikali misato misato voilà merci beaucoup voilà c'est lui alors vraiment le lot ça passe parce que Kokodio azali parmi les témoins vivants et les témoins vivants au Bakou ça passe na mon mais Dieu merci tout ça na Joël hein Joël Banda papa Bella on était ensemble avec Joël donc vraiment on a souffert avec Kokodio mais tout remercier d'abord bato asungaki biso tanga belaka abiji sanani autorité morale en tout cas merci Mishonoka maman Bono Luzeli wa Clotilde bate belé batinda maman prophétesse Anne Baba australienne tout le monde a soutenu bino mais et là ça n'a pas ça m'a dit c'est quoi. Oui, attendez, on va y arriver. Sarah Congo, c'est vrai, Kokodio a tant souffert, hein, à Béli et Bélé. Il y a eu tant à Koufio, à Koufité, tout ça dans le monde, tu étais au four au moulin. Alors, ça s'est arrivé comment na Koyo Kassango, Oyo Ndengeni? Lobby, 6e 105 Zalaki, et le mot de rien pour Kokodio. En tout cas, mon Kokodio, quand on a fait des joyeux, tout était en bon aïe. On a zokaye, tout était en bon aïe. Nous avons Joël, tout était en bon aïe, pour de l'air. Tu as vraiment les bossos? Moi, des bossos. Ok. Alors maintenant, tant que la commune a eu appel, on a un autre comédien, Joël Nkole, qui a arrêté 2 semaines. Il y a pour l'intervention. Il a fait samedi, le temps à son émission et comment qui Boutou, Makasi. Alors, il y a un ton là, on a Tongo. Na zoye to kenaye. Nde Fanny Katelea, na on a benga na Boutouana. Alors, ben so ba 5 heures benga vieux na déranger na bino. Na déranger te lo baka ko Kokodio ko kufi na vérifier na bengi famille. Ah ben biso ko nsi sema lo bio za ki wana il faut lo kita nzoka. So na kita ta muzu na mimi na hôpital, ta muzu na mutasuka. Donc à kufi na ndako. À kufi na ndako. Kufi na ndako vraiment c'est très écœurant. Autre remercier maman Denise Yankeru. Mais est-ce que Anel a bénéficié de la santé? Il y a autre mission de santé. Parce que biso lo bakali kambo ozali izali a azala kina carte na ye moto na zo bakisi Joël na fondation to ka te remercier bango mais eloko moko zanga c'est quoi il faut un spécialiste. Qui est spécialiste dans le lingai? Mais Abel qui m'a dit juste. Non, c'est Joël. Joël, il y a aux informations à Balabalaté. D'accord. Tu vas avoir de vraies informations, pas de fake news. Je crois que dans l'émission, on va comprendre que Kokodio, toujours au Congo, il a beaucoup regretté la décoration. Kokodio, ça dit comme moi, les gars de Chikapa. Elle a comme référence. Bon, le cas de Missanaka, à toutes les possibles, tout ça, il y a encore 5 la RTNC et si quelqu'un qui Kokodio va s'impliquer. Parce que je suis là. Moi, je suis balé, na Marcel. Je suis papa de la CNPP, comment je me suis bâti. Chaque temps, on a dit, même papa, ni maï, moi qui tout a dit, famille Kokodio, il faut le baboula, mon angaï. Le bayo kabi yoka la tête.
papa toli ete ayebi ndenge aza wana na la télévision non eza mosala nzambe apesa ngai sata akosepela te kovaka babêtise de toute façon kokodioko il a souffert totika pema na ntongo wana totindelisa message papa masumu papa elombe papa nous sommes ensemble tokola bibembe te parce que c'est le moment ntango azalaki en vie Fanny Katede azalaki omonaki ete est-ce combien bayaki na ndako awa mpona kosoutenir kokodioko mais non mais est-ce que bamona kaka matanga amoni baye kokola libembe non papa s'il vous plaît vechaka nakolanda o bien ndenge olobi eza na eloko moko ebanda odéranger makasi peut-être à part bamaladi banda obela donc kodécorer wana ezalaki mpe dine ya biloko oyo ebande kodéranger makasi. Mais oui il me parlait souvent de ça bakendaka je crois yaka na fleuve Congo je fleuve Congo oyo babengisaki baninga ye badécoraki ete vraiment etungise trop babi comment ngai nasali naleki na bato wana de toute façon bon tosala boni ndenge babakaka ke la semaine jamais mamisi akiti déjà tokwa mokanda tosala décoration mais atite posté. Ok, alors président Chaka Congo nakolanda yo ndenge ozokoloba vous avez parlé de la chose est durée, c'est-à-dire à Beli Penda yo ozalaki ne ba CNPP tout ça. Est-ce qu'il n'a pas reçu une assistance quelconque il y a l'état au ba assister tina mokolo la kokufa lelo? Ah, ndeko na ngai joli on a écrit partout mais déjà sous-titré de Zukaka il y a maman Denise oyo dans le ministère de santé là. Ministère de santé en tout cas merci à papa Lombe en tout cas Bondak en tout cas Monique je parle la vérité rien que la vérité. Yo le bagana vérité. Au moins dernièrement scandale du siècle Kapa Murumba 5 mois à la morgue. 5 mois à la morgue. Ni n'était pas intervention il y a maman Olive tant plus que Murumba à la morgue. Encore na zone kambo ya kokodioko na remesele ki na fiso sai oh ya d'accord fiso sai to zo sai to yawa to zo tina CNPP fiso sai en tout cas merci mona zo merci bato oyo ba moni pour la passe pour la kokodioko papa le mebe ya kapé to ke tina CNPP en tout cas c'est très triste mais pour avoir information Joël, c'est Joël qui va vous voilà, dire merci, la vérité. Merci beaucoup. Pesana Joël micro, to mekakozwa ndeko Joël, Simba micro Joël. Joël Mbote. Bonjour. Joël yebisa biso, ozamwa liboso. Ouais. Yebisa biso, elekaki na ondeni papa tant souffert et comme c'est na niveau ya malade abeli na exactement nini. Bon, malade ndo tongisa papa surtout ezalika malade. Il y a maladie épilepsie, maladie endémique. Maladie endémique, ça papa tout. Il y a la soit maladie ana. Ba rechute nango, yango ça c'est qui va perdre sa mémoire. Soit ça ni ba crise ba maladie ana té. Aza bien le cambuza té mais soit alka crise ana ta mo ko tout mi ba libo. Mon enfant ça va rechute. Est-ce que c'est épileptique depuis Kala ou bien Yekala Yimkolo pendant que tout ça n'est pas? Épilepsie, on est bandara na Kimukolo. Kana Kimukolo. Bandara na Kimukolo. Akoya, bandara na tu bando qui pa on pena na onte. Zala soit quoi ibongo rôle katamsu ba moi. Au moins les salami le sous. Ba moi, mon les salami stocké dans l'hôpital à la Mouki. Et comme ce qu'on a moment comme à ça à bando à comment présenter ba perdre sa mémoire. Donc à comment bima pas bunga qui une passeport qui ne peut éviter. Alors dites-moi un peu pendant tant oye à Zwaki à Belaki à Kokoya tout ça à Bungi tout ça. Est-ce qu'assistance c'est là qui était famille artistique naïe l'état parce que c'est une figure quand même oya saili mboka makasi. Soutien ezalaki nango soutien ezalaki nango ma namoni kaka mpo na nga namona na nga moto apesa faute te moto mpo ya condamné te napesi nde kaka nyonso na nzambe po ye mo nde moto apesaka ye moto abotola po biso nyonso tosoutenir papa ata pa chaka ayebi. Même votre fondation, on continue à remercier pour
bango mpe baede biso même na niveau famille mutu nyonso aede biso oyo ekomi napesi encore merci na nzambe. Ok. Alors, Joël, pendant que papa vendait Kobela, est-ce que l'air à s'est rétabli mon cœur? On nous a bon sur la naïe quand même. Alors, on reconnaître tout ça. Mais il te disait quoi très souvent? En Epsonin. Bandeko, vous comprendre, c'est triste. Azok ne même pas que le bamin, Zalana m'a couru à mon bali. Donc il te disait rien. Donc on reçoit là, souvent on a reçu Soani. Papa Mingini on a le bagage là mon corps. Trop poussé n'a jamais réussi. Quoi? On a le bagage trop poussé n'a jamais réussi. Toi Nini, yo au Nigeria on est ni. N'habite pas dans le banc banda kala, beaucoup de mamans malades pour ma grave. Ah bon? Botami bozaka mibale. Tous à trois. Yo moi liboso. Bino to bozali. Biso tous ali. C'est triste hein, mais ça le micro non. Ah. Parce que Azaki très près de son papa. Bah on va dans la scène pépé, bah on m'y balai Samson Legnaye, Yaye, Legnaye, papa ça catholique, il est là. Vraiment que c'est très triste comme on a que Kokodoko Akufaliwa, il est mort pauvre na oya sali. Il y a invité Baptiste à Sokoda. Le gars a baseball à Sokoda, à PCA, parce que la Sokoda a 5% social. Le chanson ne fait si là. Il fait si là en tout cas, vous montrez que ça a bien été. Que Baptiste va pauvre, malgré tout, nous sommes salaka, Evre Bango, quand ils ont dit piraté, il y a un de 5 ans qu'on a beaucoup, ça a une politique qui dirait que ça va bien. Quand même, Coco a engagé dans RTNC. Oui, mais dans le lobby, papa, aux alliés caméra, vous avez devant moi son fils. Retourne à eux, il y a polémique qui était vraiment gana mona agent RTNC à côté de Kokodo la CNPP. Na mona. Comment on a ezali, on a la matriculé. Aza matriculé à avoir salaire mais quand on était dans CNPP quand na mona RTNC. Je crois que je laisse. Ils peuvent confirmer ça. Oui. Ils ont confirmé. C'est un micro. C'est un micro. Ils ont confirmé que RTNC a tantôt plutôt. Toi, Azouaka, le meilleur n'est pas toi, Azouaka, non, bon, Azouaka. Mais tant à Belle, en tout cas, en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Bon, Batindela Bisoka, Bilokomba, Batindela la bonne année. La fête. Moi, ça qui m'aura l'osso. Provision Bilokolia. À part Wana, il n'y a pas d'autre. Bon, RTNC, on a Batinda Bisu na fondation. Batinda Bisu na fondation, tout est na fondation. Il y a aussi un maman qui par chaque année, toujours papa toqué naé. Tu es CNPP, tu es na papa CNPP. Basalipé ba parti. Allez. Bapesi biso place chambre. Allez, nasi ma famille et Yolanda biso. Ndé bata fondation bayaki ba négocier na CNPP. Ndé papa a ndozo ba traitement na CNPP na Komba fondation. Na Komba fondation et non na Komba RTNC. Na Komba RTNC na Komba fondation. Voilà. Donc vraiment même et puis Eddie Masikou non Eddie Masikou. Oui, Eddie Masikou l'honorable. Au moni. J'aime trop bien. Au moni avec un coco. Honorable Eddie Masikou. Voilà mutunangai. Merci. Tout le monde dit Yves Pan, et Yves Pan. Voilà mutunangai. Aye mutu vraiment aye bipasse à Kokodo passe boy naie to matane ba moto vraiment que Nzamba za lokuma en tout cas vraiment que Kokodo ko la permis après en tout cas Nzamba za lokuma.
Président Chaka, mais il y a une certaine opinion, suivi exacté. Merci de Olivier. Allons la micro, allons si vous voulez le micro. D'accord. Une certaine opinion, il y a Coco, artiste et comédien, mêlé, vraiment, non, le problème, il faut éviter polémique. Hein? Avoir la compassion, ce n'est pas donné à tout le monde. Je crois, hier, tu as vu les gens, moi, c'est un peu Suzy. Au moins, il y a un gouvernement. Mais awa, tam su tongo, tam su na ba ebite en tout cas, mais ba koya na bango. Ba koya na bango, ne masasi, kaba masasa bien na tongo zo koya, vraiment éviter les polémiques, tous ensemble. Voilà. Tous ensemble tout ça. Tous ensemble. Les papa Massoum, on a tenu des messages et l'ombe. En tout cas, Baza déjà saisi, en tout cas, tous ensemble. Actuellement, encore Ezawapi. Dans la clinique quinoise. Des temps programmés Bimabo pour prendre la famille. Oui, famille. En tout cas, tu as remisé famille, il y a Papa Kokodoko. On va jouer qui dans nos premières dépenses, bâtir la morgue, en tout cas, pour les gens de Tongo. Nous avons nos parents Massoumou, Papa Lombe, Baninga Moussala. Tous à la réunion, tous ensemble, tout qui est intéressé tous ensemble, parce que Kokodoko mérite honneur digne de son nom. Digne, vraiment. D'accord. Ambrosio, n'a pas d'amir, Ambrosio, vraiment, papi m'a bélang Très bien. Alors, vieux c'est le bout, Yosa Nasonika, c'est vrai, Yosa l'homme intègre, Yosa Montomoro Penza à Zamaele. Moi, je crois que Kokodioko Atikibana, ils doivent aussi bénéficier de cette œuvre-là, Makambo Yasala et Rosamana Momingi sur Volandeli. Vraiment, alors, par exemple, chaque toujours commence à Souka, d'habiter ce que Nini. C'est chance de voir PCA, une chance vraiment. PCA, il y a Célien. Peut-être PCA, les éboulas, Sonika, peut-être hier en litre, par rapport. Il y a disparition, il y a une figure emblématique, il y a culture congolaise, Kokodioko. Souvenez-vous encore à l'époque, il y a Amaoulé, quittez là. Kokodioko. En fait, il a fait un beau temps. Ah, vraiment, dans le Congo, il mérite honneur digne de ce nom. Mais en attendant, le Kokodioko même. T'as micro. Asala, les gamins de Chikapa. Les gamins de Chikapa, en tout cas. T'as micro. C'est là, les gamins de Chikapa, Talama Mingi, Bayege Mingi, vraiment, que le PCA, tant que chance. Première impression, il y a PCA, Nabiso Sokoda, éviter que. Bande quoi? Wana tozo zwa lesboula, ozali ya Sonika, je crois dans la Mugité. En ligne, on tozo zwa penda pour que to sur l'année par rapport il y a œuvre, il y a Kokodioko pour bénéficier dans mon pays de la Malamingi parce que tu as 3 enfants donc de la Malamingi bon. Chaka Congo aura toujours au four et au moulin. Malgré les gens ont mal compris hein. Non, mal monter ma bekaka, monter ma bekaka mboto landa on a té hein. Neti au moulin qui ndenge qui pas famille Yamouruma. Tu as vu comment les gens ont mal parlé de moi, mais on a fait revenir dans la Côte d'Ivoire 34 ans. Vraiment que si la message n'a pas il y a Raïs, civilité de Kara, tout qui est possible de voir la société. Si on a mis le Guana, il ne va pas travailler. Moi, je suis ici. Kokodioko, c'est un grand artiste. On va faire tout pour honorer en tout cas vraiment et ça va bien. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nini Bandeko Bako pour retenir. Pas retenir, en tout cas, c'est un programme ensemble avec les comédiens et en tout cas, honorer Kokodioko. Voilà, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons Chaka Congo, pour Tobita Masolo, il y a
Kokodioko oyo atiki biso ne balobaka eza nzela ya moto nyonso. Chaka Congo pardon Kokodioko n'est plus balobai peut-être babenga bio. Est-ce que ça le coûte te poto message na biso koyoka yango? Babomi mingi Janet Sate babomi Kokodioko trop. Oh ils sont à 5e kokufa. Vraiment que voilà, merci beaucoup. Azaki na mwasi na ye. Bobet. Ah Bobet. Anyaki Kokodioko trop. Bazo bimana Kokodioko vraiment. Voilà mutu na ye. Mutu na ye. Merci Bobet mboti bazali. Très bien, ça n'est fini mesdames et messieurs. Yves Pan parce que Yves Pan c'est lui. Oh ça ba image de bosso ta Kokodioko bongaki parce que le monde na bonga bonga. Ba retrouver ka ikuna na Yupen hein. Non, de bosso ce soit ka na Kingabwa, après Yupen, j'ai souffert avec Kokodioko. D'accord. Alors merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc, le plaisir a été pour moi de recevoir Chaka Congo, le présent et artiste en danger. Merci, la manière dont vous continuez à vous abonner massivement. Tous les économies, les informations, les alliés, les listes, les informations, les alliés. Alors, suite à programme brouillé, le président Chaka Congo, à tout moment, tu vas nous rejoindre pour côté de évolution. Et Robima est Rosala Wapi, Matari Rosala Wapi, brouillé, parce que ok. Ils ont la résidence Awa. Awa, ils n'arrivent pas Papa Bukasa. Bato Babundi pour Mboka. Indépendance. Indépendance, camarade Lumumba, Bundi. Je crois un jour tu vas le voir, hein, vraiment. Très bien. Non, ça c'est l'histoire. L'histoire du Congo. L'histoire, merci vraiment. Merci. Alors, ce qui nous a été prochainement.